Et culture traditionnelle ezali penza négligé. Kasi politique wana ezali négligé pour nani pamba te awa na mboka na biso Congo bato bakota mingi na likambo ya losambo kosambela ezali malamu ezali mabete kasi lelo bangonde bato bakosambela mingi penza tobenga bongo ba église to benga ba binzambi to benga bongo binzambi ezali ba bitelo belebele poto kofunda église te boyebi te ngai moko penano nazali motoyo na sambelaka pe na lingaka nzambe pamba te bakoko na biso bayebaki nzambe yo mabenga ki bongo nzakomba babenga ki mungu babenga ki na makombo ebele bokoko mona tolataka boye papa na ngai ezala kindoki te ezali bizaleli ezali koteka image ya mboka bayete mboka na biso tozali riche na nyoso ezala na ba chapeau tokolata kawala ba masala ya bandeki lokola ba aigle ba mponga ekola sete ba poso ya bankoi ba rafet tokola sete ekola sete richesse nini tozali nango na kati ya mboka na biso kasi biso bartiste tokosala ka bongo musique traditionnelle tozala ka penza mingi négligé bayeba ka biso kana tango likambo basaleli yo e bongo na sima batiki na bango mbote na bino na baino tubo kolanda biso bisikani no tubo ali na pesi bino mbote vraiment mingi bandeko lelo ezali mokolo moko tozolobela vraiment makambo oyo etali culture lisusu culture na biso ndenge ni ezokende nazalinga moto nazana kumutula ye aza opérateur culturel ye akolobela biso oyo etali culture na babiloko oyo ya sala babiloko oyo ya betisa bandeko bokomona ngo bokomona vraiment na Congo twali na bato mbote nkumu mbote mingi fumu ngungi zamba nkumu bandeko bazolanda biso to ye awa kolobela culture yebisa biso vraiment to mona kayo yo pe ozali mystique nkumu ozokota na makambo yango yebisa biso culture na biso awa ya Congo ya RDC ya mboka Afrika ezokende lolenge boni matondo mingi mfumu na banzi lelo ya mbinga lokwa na teni mosusu tope casquette mosusu lokola opérateur culturel pamba te ngai moko kumutu ndenge na ebisa kabino boyebi ete nazali penza ndeko penza azali ko bunda pe mingi pona ko tombola culture na biso mingi penza ezali bongo culture traditionnelle et pamba te ngai moko boyebi nazali na mopanzi sango na ngambo ya télévision catholique elikia nazali pe mopanzi sango na ngambo ya radio catholique elikia na l'équipe na ba bitando ebele na ngambo ba réseaux sociaux lokola na Top Africa lokola na EHP Media, lokola na E-News 24 TV, lokola na mwa bitando ebele oyo kumutula aleka kikuna. Kasi susi na ngai ezalaka nano nini pamba te nazali nano artiste. Ngai moko nano lokola artiste nasali lingomba oyo tobengi balembili international lelo 21 ans. Mibu tuku mibale na moko na 21 wana oyebite na beti na ba festival ebele na kati ya mboka na biso awa kutu ya kolobate na leki na ba trophée mwana mboka na leki na ba Fiat wana na pesi honorable Serge Kaimbe mbote trophée mwana mboka na bosani pete ndeko na biso problème kendi na pesi mbote na leki penza na mwa ba festival ebele moye pe na tanga penza mingi ezate kasi lelo eye nazali pe mopanzi sango na manaka nkita ekolo o bino basobo yebi na sali penza mosala mingi ezala ba artiste musicien moderne ezala ba comédien auto zupe mwangu ngabele ya ko travailler na bango pona ko valoriser kaka culture na biso kasi likambezo ko pesa penza passe mingi na kati ya mboka na biso culture traditionnelle ezali penza négligé kasi politique wana ezali négligé pona nini pamba te awa na mboka na biso Congo bato bakota mingi na likambo ya losambo kosambela ezali malamu ezali mabete kasi lelo bangonde bato bakosambela mingi penza tobenga bongo ba église to benga ba binzambi tobenga bongo binzambi ezali ba bitelo belebele poto kofunda église te boyebi te ngai moko penano nazali motoyo na sambelaka pe na lingaka nzambe pamba te bakoko na biso bayebaki nzambe yo mabenga ki bongo nzakomba babenga ki mungu babenga ki na makombo ebele bokoko mona tolataka boye papa na ngai ezala kindoki te ezali bizaleli ezali koteka image ya mboka bayete mboka na biso tozali riche na nyoso ezala na ba chapeau tokolata kawala ba masala ya bandeki lokola ba aigle ba mponga ekola sete ba poso ya bankoi ba rafet tokola sete ekola sete richesse nini tozali nango na kati ya mboka na biso kasi biso bartiste tokosala ka bongo musique traditionnelle tozala ka penza mingi négligé bayeba ka biso kana tango likambo basaleli yo e bongo na sima batiki na bango et kasi ko continuer na ba projet to pe vision pona ko valoriser culture traditionnelle na mboka na biso ezali pasi mingi leo tokopesa kalongonya pamba te tokomona bande ko fali pupa abeti na Stade de France alata rafia ba papa wemba babeta na ba Bercy balata ba rafia ba weranson ndenge moko ezali culture na biso esengeli to valoriser yango kasi ekopesa ka biso pasi biso tokosala musique traditionnelle ata artiste ya kufi balobelaka ete ata azwi likambo balobelaka ete ezala bakambi na biso ekolo gouvernement na biso batiaka biso penza misote soki na tuni yo kolongola kaka ndakisa kondo mabele lisi tanga kufaki wana monete ngambo na zangina
na stade des martyrs to sala ki penza moi koningisa bato baya et pe elekaki malamu kasi ya part wana yebisanga so misia traditionnel ni akufa mona ba lela penza makasi lokola mabelelis azala kité yango wana toko senga penza bakonzi ya mboka toko senga na bandeko yo balingaka kilti bana libana ya mboka batela likamwana bosa isaka ba festival to yaka peko beta kuna bamona kilti sengele bamona kilti luba bamona kilti mongo Congo central ekozala malamu mingi pete mboka na biso zo mibongo na bituka tukumba na motoba 26 provinces peut na bikolo kama mene na tukumitano koleka plus de 450 tribus ba sponsor ba partenaire ba producteur bozali wapi pourquoi tout capé ba ko betisa musique traditionnelle na Bercy bosangisi ba mongo bosangisi ba luba bosangisi ba swahili bosangisi ba yombe talaka ekosala boni ekozala malamu mingi hasiango balobi kumutula balobi biso bata musique traditionnelle tozali na organisation ya malonga ezalité oyo sonesi batu oyo babetaka muziki oyo abetaka na mboka tel oyo babeta mboka tel kokutana pona soki ne bosala eloko wana batu bakoya lete koya kotia bino maboko me bino eloko wana ondire ezalaka te nkumu papa na ngai nakoloba likambo moko omoni soki mpasi eleki ata nyawa amelaka mabele ya mbwa pamba te mpasi eleki amoni te likambo kosala eza te tika na diembela nanga te namela mabele ya mbwa essentiel mwa miliki kaka ekota na monoko okomona ntango mosuku omona bavideo mosuku nyau akomi komele mabele ya mbwa mpona mpasi lelo baartiste traditionnel ebele ya misolo eza te makoki ezali te mpa bate baproduction mpenza ya bambongo ebele ezali te par rapport à musique moderne lelo mpenza koloba te structure moko ya monene ekosangisa baartiste traditionnel na mboka na biso wana lokote ezali te kasi ngai na créé asbel moko nkita ya ekolo asbel wana nkita ya ekolo ezali na mwa bagroupe oyo ezali sélectionné au moins il y a tous les 26 provinces mais ezali mwa tokozala ta ba 25 ou 20 non tokozala ba 26 groupes oyo se présentaka mais ya babikolo ndenge na ndenge yango moto mona na soirée culturelle on entend ko c'est surtout robete nango c'était okomona balekaki wana ebele na betaki lokwa ba mamevala ba mongo na betaki bale kuba papa na biso romain na betaki bandeko ya ba ntini ba tende on appelle simbote pa ya papa gouverneur Gentini Ngobilambaka na betaki mo bikolo ebele on a bandeko Congo central ba manyanga ba betaki ba ntandu donc ezali bongo structure to robenga bongo asbel kite ekolo kasi na zepe na makokite ezali na makokite au moins toko le même likambo ba instrument pour ba makoki ezalité o ya monita ko soutenir initiative o azina moi misolo na libana be kumutula na hito tia moi poa na eloko yango ekozala malamu lelo ba groupe ezali ebele ba groupe traditionnel lo to telembe to ko bimisa même député pour tozali ebele bikolo nyonso ezali ba groupe traditionnel na bango siko soki to sangani kasi makoki okosala réunion okobenga bango makoki la mso ko pesa bango misolo bazonga bandako ezate pamba te tolobaki te mosapi moko esukolaki elongi te yango tobeti mbela na sengi na bandeko bako soutenir biso tozali wana mpona asbel nkita ekolo olingi mpe obetisa groupe folklorique moko boye baya na poto to mpe wapi benga ngai kumutula nazali wana na plus 241 non na plus 243 obengi ngai kumutula na plus 243 81 0019 921 plus 243 81 0019 921 pamba te tolingi kaka totombola kilti biso bandeko ya traditionnel tozaka na bolingo na banzi to motu na mokolo baki na ngawana soki ba artiste nini traditionnel ongai na kopirana bango na ba bazali banda na bandi te tokosola yango na moderne na kotanga kombo kala mingi te kumutula bandeko bazona da biso bayoki batata mokonzi mboka bayi politique bato yo balingaka mingi bokoko bato balingaka ko soutenir culture na biso bato balingaka te culture na biso ebeba bali kolanda biso boyoki lolaka ya kumutula ndenge ya lobi olingi osunga oye obengiye et surtout asibel oye asali ya kita ekolo ezo sangisa bikole bele yango wana bandeko oyo ya musique traditionnelle totelema eza moment yango yo tola musa culture na biso mais kumutula bandeko bazona da biso ba tunaki mingi balobi mais kumutula tomona ke toujours ka culture na ndenge oza komona o koyipe ko koma pe ministre ya culture et art ou bien ko koma député ou bien le lingini matondo mingi motuna waneza malamu mingi batuna kanga mingi yango ngana zali déjà nkumu kasi na ko pesa moto makasi akoma député akoma ministre Tant que na makasi ndenge ni toko soutenir moto pamba te na structure na biso ya kita ekolo wana tozali ebele artiste traditionnel bazali ebele pe bayoka kangai soki na lobi lobalanga yo moko yebisa ikuti ya tembete na bandi bakolanda na spécial soirée culturelle na salaki pona ko soutenir bandeko na biso ya este ko soutenir bandeko na biso pe ya kwa mutu bandeko na biso bayaka bateke na mwa bitumbo sala tulinga ki bolingo moko ezonga bokomona te nazali moto a 500 bato pe tozali ebele telete ba groupe na biso tozali na plus de 450 tribus babikolo siko
na baby kolo na ba groupe ko la 5 groupes baza pena biso ba membres 55 bazali boni le soki na bite ndeko songolo pakala biso to ko tiendika yo soko postuler to ko tia yo mon pepe pamba te obima ministre to po obima député nazali leader d'opinion nazali na liloba ko loba mais ngai ko za la ministre culture to pe ko za la député eza ka penza vocation na ngate pamba te nazali déjà kumu za ka déjà nyos. Merci kumu za la nyos kumu tula toko tavana makambo o etali soirée eloko o to yeli yango awa masona biso o etali soirée betela biso na soirée wana pona elonga boye elekaki ndenge nini et puis ba pasi no monaki et puis ndenge ni bande ko beta porte bande bafungola ki tout ça boye le bela biso no makambo etali soirée wana matondo mingi mfumu zamba soirée culturelle wana ndenge na lobiete na sala ki yango pona nazwa misolote na sala ki yango pona ko lakisa bolingo lokola mwana ya Kongo lokola nkumu ya mboka tango nokete bande ko nanga kuna na ngambo est bitumba ba ko kufa pona ko soutenir bande ko biso ba IFARDC pona ko soutenir bande ko biso kwa mutu ndi nazwa ki libenga na libenga na ngai moko misolo na zakana ngona mwa libenga pamba te oyebi ngala zaka lokola ntaba na zaka kwa mbwa te soka mwe biloko ali nyoso na zaka kwa ntaba na kolia na ko bomba ndamo na makeko soki na zimwa mokena ko bomba po tango mpoko ko ya mwanzala na miangola mwa monoko na ona bomba kala mwa libenga na ngai nde na salaki soirée culturelle wana pona ko laksa ete bandeko to soutenir bandeko na biso kasi invité spécial na biso to pe invité d'honneur ezalaki prince Fally Ipupa pamba te ba ko pesa Fally Ipupa ko zwa beaucoup moins que presse en amont on a dit c'est Hollande rappelle information et kasi azoki moi koko so po écouter azaki aux États-Unis kasi après ça qui mbela été à la prochaine édition à cause na biso to pesi penza mbote pe longo nyamingi na ndeko Fally Ipupa pe na artiste nyoso wite kumutula na zaka na artiste nyoso malamu ko bandana moko papa na biso Koffi Olomide ko bandana papa na biso Weranson ko bandana Déplique ko bandana la petit Fally eza la Macintosh Bill webite kumutula banda na laitsa kondo mabele list na Itokia na artiste nyoso pe na laitsa na zaka na likambo ya motote na pesi mama skola wa ko embe papa na biso boziana to tiko sala ba clip mo na laitsa na sali na bato ebele artiste comédien ko tolo bati wana pesi fiston sai mbote sika zali la di esobe pe ya mbote na yo ndeko Caleb wana bandeko na zaka na bango nyoso nazakana bango nyoso malamu kasi na kosenga penza bandeko ba soutenir biso soki to sengi na bosenga na yo bala nanu ndenge soirée culturelle wana elekaki pona baye ba penza ndenge ni souci nanga ezali nini bandeko bozona nda biso nangama masini na kosenga na ndeko héritier bato bazana masini bachela biso soirée wana ndenge elekaki oyo kumutu la saki soirée wana tona na ndeko kozonga sima Jamfiki oh mama yengo bolo mano oh mama yengo yange bolo tolo kanye bomo bo tu mo tanya karite ko bomo nyombe bolo ma chambo yakayo kama no to yo oh mama yenge tu mara bolo tangara bienge oya kinambo ono baba oya kipabe oya lola eya kanambo ogoti ezenderola bodo ebolongande enowak ebolongala tabekenge bolo ndebo oyo boy bolo mamo wala kudasani ola kala kema bobo kombolo lima yerma botama bolo nyanga bolo ndebo owa mameye enyoma cible pour la
Merci Tata Sambo, abe bienvenue. Alors oui, comment tu l'as trouvé solo là, Zamba Pambola. Naïbi c'est fait maman Olga, tous les papa déjà y a continuer so. Pour dire qui t'a écolopé un jour et comme un festival. Pour la unité, tous appelle le 20 décembre et comme journée culturelle nationale. Pour ça dans mon colombo tu vas célébrer amour. Maman Olga, naïbi que yosa maman, ma konzi bazana yelongo, on est la biso. Olo Belabiso pas maman ministre. Tolingi chaque le 20 décembre to célébraka. Journée culturelle nationale. Il y a RDC pour les alakate. Nakosi. Yo kakuna artiste mbona biso batazebola. Nakosi. Balobi bitambi asoso bamona rangoso embule beti soso alikaki wana. Bakonzi bazawa bayoka posa na biso. Est-ce que na lobby toza na journée moko na Congo to sepela boko na biso ezalaka? Soki lelo soirée culturelle qui ta ekolo et comme festival qui ta ekolo ya mboka Congo eza mabe? C'est bon sepela na ngoma boko bakonzi bamona. Nde to sengi na papa mokonzi kumu ya liboso ya mboka papa Fati Beton Kota Lisolo maman ministre de la culture Kota Lisolo et bongo et kozala malamu pamba te ezali ekolo biso topona ki te nzamba linga toza ba congolais toza na lotomo ya kotombola nkita na biso pe bikolo wana nyoso maboko pona ba congolais bazali awa tobosana te to soutenir bandeko na biso ya FARDC to soutenir bandeko ya Est pe to soutenir bandeko ya Kwamutu to sengi sikoyo groupe balé panier de la sagesse ya bakuba Kasai bon nzembo moko tokozongela sous soirée babikolo nyoso ebeta ekobeta to ala bandeko biso pe batende bazawa bantini bozawa na c'est bon papa gouverneur la biso papa gouverneur la biso Gentini Ngobila Mbaka aza congolais solo mais ndenge tozaka ba congolais tozaka pe na ekolo na biso papa Gentini Ngobila le gouverneur azalaka muntini muntende to beteli epe maboko kuna yango ekolo na epe ezali awa batende bazawa et na banzete tokozana bango elongo babikolo nyonso balobaki na bino tokei nango Kasai Congo central nyonso tozali awa pona ko tombola lokumu ya kita ekolo pe ko tosa maloba tata mokonzi ekolo lobaki pe mokambi ecclesia tate episcopo balobaki biso nyonso tobete mboka na biso Congo ekokabwana te ngana lobiko mama dede ata putulu ya mboko ekokende tokotikela bango te bale panier de la sagesse bakuba boya bolongole kila na nzembo moko po tokozongela na biso tozawa mokolo eloko awelaka te na feti pe banyama batuna akoba te okozonga ndako momani po atambola na ndako na ye biso tozala kati ya radio elike radio catholique ya Kisasa télévision catholique ya Kisasa oza mikolo na kati ya Canal Plus atambula beti tozala bisika tokolala tokobanga te bozepa na bino bozala na kimia madene te soko bakani ba eza monene bobanga te to banine se kobanda mama dede opesinga lo sako te lo sako kumutula mbetu kakaka so lali na mwana mbanda opusana kuna makolo leki milai mais oyo ataza makolo milai obenda na bwe lo sako kumutula batela monoko motema sanduku lo sako kumutula tambola malembe na mabele ba o balekinga na o bazana se soki mabele zalaki nzungu fungoli bwe omona bakondo mobutu bakondo lombo franco ba papa verkis ba mwana bakei loki peto ofika mama sala mwana e bongo ngana tozala biso bato pamba yango atontonginga ngama mfu olinga ngama mfu olinga ngapete ngama mfu menga na linga bino na ko baboko pona bino moko mozali awa ya solo tozokoma na bino elongo
Balé panier de la sagesse, Papa Romain, mon coup, solo, moi, na moueka. Et il est pas le métier. Bouta Marcel Pazali. Et puis, on dit qu'on a vu ça pour qu'on s'élève les États-Unis, de Gopo, de Bopé. De comment fait te faire un beauté. Ah, comment on a bilili. Iyo. Qui t'a écolo. Vous allez voir, Bana Yolo, Bazali, Awa, Bana Dallas, vous allez. Allez, même moral, Bazali, Awa. Tu peux se bino Matondo Mingi, et Mama Tania, Mama Flore, Ilokwa, Mama Sarah, et Mama Tété, et Mama Nabiso Bobila, Mama Anita Iseka, et Papa Flori. Merci la présence et à président Karel. Papa Georges Engi, na Yambi, on a Mosika, Yolo Boko Angwana. Si Malobi Nazaki na fête, Simone na Benga Kinga, pour na Kotombo na Lokumu, moi na Balaki, Bikumu Yoko ya. P à Salaki Tenako Mawana. Merci président, Toyambi yo, et Sika na Angwana. Balé panier de la sagesse, ceux qui vous allez déjà toi bon gama. Pour te lingite, to vanda kimia, to zoko bakaka na mosala. Kitunga ya bonya. Chaba.
toleka supu ya biloko pona mungu na 4 bula fufu keba o ezaka mungu ato mekisa bino faut to continuer to robeta et to pesa bango na muke po bango yoso ba kota na image faut to leka mokili mobimba na nzela ya Canal Plus na télévision catholique Elikia pe na nzela ya radio Elikia elongo na B1 TV na RTLCD RTLC1 Bokoko TV Kumutula TV na ngambo YouTube to leka partout bongo totondi botondi na équipe technique na biso maître Roger Tita un contre ça to mettre dans le réalisateur maboko makasi po abundi po na mosala oyo un contre ça maître Roger Tita baya ebele to mettre la pe maboko na Gelor Ngangi na benga libanza mbongo so za libanza mpiaka ya Gelor Ngangi za libanza mbongo to mettre le maboko makasi sasa hivi to senga mameva la telema maboko na sia nzanga OK maboko makasi aza na biso papa nanga yewana merci et to festival ema vidéo matondo mingi mameva la to comme une étape na biso ndenge to lobaki tozo kanisa bande kwa este moi moke ozalaki nango ezali elembo ndenge mwasi wana pesa ki libonza na maboko ya Yesu ezali nango mituka te avion te ko talisaka bolingo lokwa tozo le karabili lingi ba ya solo te to yaki pona ko soutenir bande ko biso este to yaki pona ko soutenir bande kwa mutu pe ba faire de na biso mama vala lokwa zali mama ya Congo yako zo kitunga wana telema awa mama vala anyeza ya kofongwama to forcer motote laksaka bolingo na yo Panyeza ya kufungwama. Tokomi na suka mobu laksa bolingo. Tozosima lo mepa alpha na lokota lipo assez pour na couper satina ya étape tokomi nango. Voilà mes frères et sœurs ndenge to lobaki ke tozo sala si poto la kisake totosi maloba oyo mokonzi ya mboka lobaki. Tozala ba million te mais signe na biso tozo sala yango que permettre que batu ba yeba ke ba congolais biso nyonso toza déterminé à remettre fin na guerre aux na est yango tolobi boy panier totie liboso to sala signe a rolobake bandeko wana bauti kolanda soirée oyo kumutula asalisaki soirée moko kitoko soirée moko pe lengi mabine beti batu babini tala ndenge bakoko ndenge za kobina to lamusi vraiment culture na biso na soirée wana en tout cas kumutula azali mobali kitoko azali kumu moko malamu kumu moko mayele ayebi ko sangisa bikolo nyonso bandeko bomoni ndenge bozolanda ebongo ya boye asibel na ye wana ezali susu kitoko tala organisation boye ya kitoko ya malamu mingi en tout cas kumutula manaka na biso tokomi vako koma na suka mwali loba na yo ya suka matondo mingi liloba na lobi kaka na bandeko bazali na Canada bazali na États-Unis bazali na Afrique du Sud bazali na Amérique Asie ba continent nyonso bakolanda biso na Europe et na kosenga ka lisungi ndenge na lobaki ete soki mosapi moko ezoki mpota loboko nyonso ezwaka makila soki tokosala na kosala ngo mpona lokumu na ngai te kasi mpona lokumu ya mboka na ngai pamba te topona te tozala bakongolais ezali nzambe apesaki biso tozala bakongolais mpo tozala ba Moïse ya mboka na biso ngai oyo ngai nakoki kopesa yango wana kasi nakosenga lisungi na bino po ete ngai moko nakokoka te ntango moto ezali na likanisi esengaka mpe mwa makoki po ete likanisi wana elata nzoto yango nasengi na bato ya mitema malamu bato balingaka culture bato balingaka ete mboka na biso ezala kaka bomoko ezala na bolingo wana ezala mpe kaka Congo nasengi bino o amuta wiko benga nga na nzela même ya WhatsApp wiko komela ngai et na plus 243 81 0019 921 plus 243 81 0019 921 pour na kongana sa l'édition sous na décembre awa kasi o amonita ko soutenir nga pa mate na ngonga o journée nationale culturelle ezalakate na zwa ki likalisi wana mona lobaki ete to kulukata chaque le 20 décembre to salisa ka soirée culturelle mo o to valoriser bongo culture na biso boko na biso o amonita CP na projet wana chaque le 20 décembre na ko salisa ka soirée culturelle malembe soki makoki komi pour nité e komba festival ba mona ete culture na biso ezali monene ndenge ezalaki bongo na ba mikolo oyo elekaki yango na sengi na ba balingaka culture ba moto bakoko soutenir projet oyo ba benga ngai na plus 243 81 0019 921 mbote na ngai komena na ba congolais nyonso bisika nyonso bozwami na mokili nzambe abatela bino apambola bino asunga misala na bino kasi tango zwi kobosa na pete bandeko oyo botika na Afrika awa likamna loba yango wana matondo pe na papa John Makese wakolanda biso na ndenge azali ko soutenir biso penza elongo na etandonae KTJ culture Afrique et ya pe contribution yango tokozela pe makoki mosusu na bandeko balingi ekozala penza malamu mingi. Merci bandeko balandi chaîne KTG Culture Afrique tozali pelepe na bino tozopesa bino makambo etali culture en tout cas na pesi bino merci mingi pe matondi mingi ne KTG Culture Afrique tozopesa bino information na ndenge sengeli vraiment information mo kitoko o etali culture merci na papa John Makese o yazali wana
cordon ya chaîne ye mutu azo sala makambo oyo esengeli pona to tambola boye bisika nyo to komisa ben information makambo etali culture kumutula moi lilobano ya suka mbote bandeko bazolana matondo mingi liloba ezali kaka no tozana bolingo congolais sika nyusu zali batela ndeko na yo défendre pona ndeko na yo sambelaka pona ndeko na yo linga ndeko na yo koleka moto nyonso pamba te mboka na biso Congo ekende liboso ko trahir ndeko na yo te sika bofanda mboka bapaya bobatela bolingo bozala bomoko so kutena ndeko ko loba lingala ayiso azali congolais ozali colonie songolo ibate wana ndeko na yo yamba efandisa ye yo pe sika bayambi yo yebate moto yambi yo azali ndeko na yo ndeko azali kate bouti na ye libumu moko o nyonso alingi azali na yo azali ndeko na yo ndenge moko tokaki yezu baisaki ete bakoluka pe bandeko na bite bandeko na ezali ba oyo na fandi na bango esika so bofandi yeba ete bandeko na yo bango wana na bosse pete ko pese mbote na papa Azaria ba poma kuna na États-Unis elongo na Yannick Ntula na Paris pe Taylor Ntula na Paris na bana nyonso ya poto ba diaspora nyonso nzambe abatela bino wana bouti kolanda le roi de basengele kumutula na pesi bino merci mingi na ba nyonso tout bozui vraiment libakwa kolanda biso pe kopesa biso matoyi ya koyoka biso pe to koti na kata bandako na bino boyoki bondimi pe biso boyoki makambo oyo kumutula lobi wana bandeko manaka na biso komi na suka to kutani mbalasima wana na tiki bino boyoka soirée oyo elekaki ya kumutula bo continuer kana koyoka ngo eza soirée mo kitoko nde to kutani mbalasima ciao.